Oui, bandeko Congo, check, ya yemoko le boss Mutombo na kati ya Bundes. Toana Marie Rima chocolat frappant. Ya yemoko le boss de tous les boss. O balo baka, balo bala bango, mais tu vas contenir. Mbote bandeko balanzi ya Congo, check, bisika bozwami partout dans le monde. Ezanga encore ndeko na bino omesa Nicolas Ndamina star na site na bino ya kitoko ya Congo, check ya yemoko le boss Sibu Mutombo. Tozoki sur le lo bandeko balanzi omesa Nicolas Ndabiso, tozana lisolo moko ya mawa ya ko partager na bino bisika bozwami omesa Nicolas Ndabiso, histoire ya mawa ya ndeko na biso mobali o ya memaki bana na ye na Congo. Pe amemaki bango tina Lubumbashi ameki ko partager na biso pour que to pesa bino sango ezo pesa mawa na SP Mbombo esika zwami na mboka Chitove babi grande sœur na merci na 1000 € na mona ga enveloppe na yo et salinga sentiment na 1000 € na yo merci pour me onzimi ko partager na biso histoire o ya mawa oyo esalami na mboka ya Lubumbashi yango totiki bandeko ya Congo check o balingi kolanda biso balanda histoire oyo ndenge esalamaki na mboka ya Lubumbashi tola en solo soit abonnement na Congo check TV ya grand mopa Sibu Mutombo na kati ya Bundes. La confirmation ya solo et pas ya Sibu Mutombo Congo check. Ouais, SP Mbombo akomelaki biso lisolo yango euti kosalama na Lubumbashi yango elekaki boye ndeko na biso azali na bana na ye awa na mboka ya Bruxelles abota bana na ye awa mibale bana isi bakoli bakomi déjà bamikolo mosusu aza na 26 ans mosusu aza na 28 ans papa na biso na mama na biso kaka ndenge ezalaka bakanisaki likanisa malamu vraiment balobi ke non malgré toza na mboka bapaya tokoki kovanda boye te il faut totonga mpe na mboka na biso kaka ndenge ezalaka papa na biso na mama na biso bango batongaka na bango na mboka na Congo kaka ndenge ser na ngai SP Mbombo atelemisa immeuble na ye ya kitoko kuna na ipene papa na biso pe ye atongaki na mboka Congo vraiment kitoko makasi ayaki kokende pe na Lubumbashi atongaki pe azali moluba boyebi kaka baluba ndenge bazalaka soki ana mbongo na ye donc akozonga na mboka na ye pour ke ye atonga nde esalamaki papa na biso atongaki na Lubumbashi atongaki pe na ville ya Kinshasa ayebisi bana na ye ke ndenge ser na Mbombo akomeli biso ke amema bana vacances na Kinshasa po bakende pe na Lubumbashi bakende kotala babien na bango oyo ye asalela bango nde bandeko balandi ya Congo check ye kosala ke papa a voyagé na bana a voyagé na bango malgré baza mikolo baza na 28 ans na 26 ans et babala déjà oyo il y a 28 ans wana abala aza marié na mwasi na ye ya mondele babota pe bana déjà mibale babota bana mibale e kosala ke bakomi pe na Kinshasa papa lakisi bana ndenge ye atonga bana bamoni basepeli babi papa vraiment c'est bien vraiment osali héritage ya kitoko boye vraiment esali biso malamu abite esili awa te nalingi tokende pe na Lubumbashi nalakisa bino pe kuna ndenge na tonga boyeba soki lelo biso toza te boyeba babien na bino bisika ezali eye kosala ke papa na bana na ye bakei na Lubumbashi l'air bakomi na Lubumbashi kuna babana ye pe malamu bamoni pe ndako vraiment ndako kitoko makasi ni oyebi baluba ndenge batongaka bao baza na bambongo na bango ebele ndenge bafredi chibango batonga na kini bino boyebi kaka bandeko bazolanda biso partout dans le monde eye kosala ke papa na biso bavandi basali au moins ndenge tontune SP Mbombo akomi basali au moins 1-2 semaines boye eye kosala garçon wana l'air akomi fa bengaka même mwasi na ye po ye aza marié aza na 28 atikaki bana na ye awa eye kosala lobi non quand même il faut na informer mwasi na nga place nazali tout ça akendaki façon baunité bino moyebi biso bawhatsapp so oza na WhatsApp so na unité otie ocharge même na Congo ata na numéro no ya awa ekosala nde ye kosala ke garçon wana ake na bakabine ya Congo ezala basystème kaka ya libanda mutatie mesa na ye azwi mwa banini na ye mwa baportable na ye atie nde na Congo babenga yango bongo nde kabine eye kosala ke ndeko na biso mobali ake na kabine wana
alobi kaza na besoin ya crédit ya unité pour ka téléphoner na Congo ba na système à flash opesi bango basaleli yo baflasheleli yo unité soki olingi soki mpe olingi te bakopesa o carte mais balobi ke garçon wana azalaki na carte te ye azalaki kaka na flash abi non nazoflasheleli yo kende na yo déjà ezokoma ye pa yebi ndenge elekaka te andimi ye apesi ye mbongo ye azongi na ndako atala boye azomona unité ezoya te abino ndenge nini mutu napesi mbongo bacrédit eza te nga fona kota na whatsapp napesi fona telefone nde bandeko balandi ya Congo check ye kosalaki ye garçon wana azongi lisusu na cabine wana ya place asombaki unité na coin alakisi alobi non bacrédit na yo ekomi te oyo ekomi te ndenge nini ezala na bandela abandeli lisusu ozelaka na mingi te dans 30 minutes ezokoma bandeko balandi unité ekokoma te bino oyebi kaka bana poto ya moko mpe patience ya susu te alobi non nana besoin unité na nga abandi mpe koswanisa ye pour ke ye apesa ye unité na ye garçon na bia unité ya te alonga kuna bino c'est comme ça ozongisaka mbongo na ngai garçon na bimbongo ya kozongisa eza te ngai na otindelo kaka unité zela unité na oyo ekoya me nga fona telefone akebenga ndeko ne ya mobali oyo ya 26 ans abandi koexplike ndenge yango elekaki ke napesi garçon o mbongo mpona unité eye atindeli ngai unité te ekomi kileki na ya mobali babandi koswana garçon de façon ke ye apesa bango unité bandeko balandi et kosala koswani bandi entre bango bato ya cabine na bagarçon wana bautaki poto babandi koswana ekoma na niveau ya bitumba bandeko eloko ya kokamwa oyo ekamwisi ser na nga esprit mbongo kwa partage na biso histoire oyo eloko ya kokamwa bandeko balandi ya Congo check mwana mobali wana abandi bitumba babandi kobamba bango biloko na motu ekosala bino boyebi kaka na Afrique ndenge bango bakunda ana style na bango ya kokunda ekutani na bana oyo babotami awa c'est un peu difficile que baje na poto babunda moto abimisa mbeli toi c'est non eza mwa paso surtout moto akola mpe bongo te lobaki akola na mili moko ya bongo bango baye kozwa eloko babambi garçon wana na motu oyo ya 28 ans aza na bana na ye mibale mpe na mwasi na ye ya mondele bandeko balandi ya Congo check esali pasi mingi na $1 depuis Bundes balobi mokongo ya solo babi bazovandisa masolo vraiment na Congo balobi otali mwasi opesi lokumu epa nzambe $1 esali pasi makasi vraiment lisolo oyo ya ndeko na biso mobali aye kokufa esali ke papa na ye aye koya bamemi ye na hôpital o wana mosusu mpe ya 26 ans mpe azalaki kao mais oyo ya 28 ans nde motu akufaki sur place bandeko balandi ya Congo check esali vraiment pasi makasi moto abotami na ye awa ayebi na ye Congo bien te akei amoni bandeko ne bacongolais ayebi ke baza bandeko na ye likambo nyonso basololaka ata problème ezali bandeko te bakaka kosolola parce que boye eza vraiment malamu te ndeko na bino mwana na bino aye enge obateke so moto abanda na poto nde mbongo ezali comme aye kosomba unité yo oboya kozongisela ye mbongo na ye pasi mpe eza mpe na poto mais peut-être bango mpe bakomponaki yango mal nde yango ekoleli ndeko na biso mobali oyo akufi corps na ye ezozonga na Bruxelles. Mes condoléances na famille na ye mobimba bisika bazwami oyo bazolela biso Congo check pe tozolela na bino ensemble ndenge bobungisi ndeko na biso mobali na âge ya 28 ans ezosala vraiment pasi makasi nzambe aza na famille wana mobimba abatela bino tosepeli makasi na mokolo lelo na tontine espe mbombo oyo asalinga plaisir na 1000 € na nga abi petite na nga osomba sac na yo ya 800 les restes osomba ta poudre et ça la plaisir na poste na yo si vous tombo na Congo check mobimba. Pourquoi pas na Domi Petro balobi garage à solo où ils en a Bundes na kata Akena
ce qu'on a mutuka na yo dans un problème et autres déranger yo pourquoi pas na moi pas ya Domi Pedro je vais pas dire dans mutuka na on a Congo na Angola partout place en Afrique il y a kana moi pas ya Domi Pedro hier à côté de la ko koma sans problème bande ko balandi ya Congo check si je te dis que na mo lelo na mokolo lelo oyo ndeko na biso ser na biso ya na biso SP Mbombo à partager na biso pour que biso peut partager na bino bisika bozwami na bandaku et tout ça la plusieurs na bébé chat oyo azali pe na kati ya garage ya Domi Pedro bambote belé bisika bozwami bandeko nyonso bamesani kolanda Congo check on est ensemble pourquoi pas na bossa na ye donc au ça on va tout donc bandali le petit lobby c'est na bossa ni donc et ça vraiment passe na casse na tanga Congo na été et ça la passe va casse na tanga balobi Ben Muyamba place aux amis na Bruxelles bambote belé na Ben Muyamba ya mise balobi mise kabuya kozanga te na matanga ya ndeko na biso oyo tobungisi na mboka Congo oyo corps na ezozonga mise kabuya kozanga matanga wana te ya mise bikande to sololaki nozozela kaka 1500 na ndolo pakia babi batabwe na Congo check so bakomi ata 10 Congo check c'est que bientôt ça la chaîne na Congo so bozata 10 personnes na boilo kwa ba mise kabuya ba SP Mbombo motema ya dago pourquoi pas na Caroline balobi Caroline mère motema ya Willy Mulamba depuis Stolberg na sepeli makasi lelo na bandeko nyonso ba oyo bazolanda biso partout dans le monde na site na bino ya kitoko ya Congo check ya yemoko les boss Sibu Mutombo bandeko balandi histoire tozalaki nango lelo ya ko partager na bino yango na yandeko mobali oyo abungisi mulimo na ina mboka na Congo bandeko toza na caractère moko pe ya malamu soki tokepe kin te ba pe ko solola toza pe na moi problème moko biso surtout ba kinois soki okomi na kin okomi komona bandeko na yo lokola ba lokola moi 25 moko boye ce n'est pas bien toza pe na problème mosusu soki ata même na aéroport ya pamba soki baopesa ba yo soki madame tomoni elongi eza ya yo te ya yo te eza ya yo donc tout ça ba mangala moko eza vraiment trop choquant bango pe bandeko na biso elingi loba te ke biso bato tovanda na poto nde tokuta lola non eza ka mokili ya Nzambe toyeba kosolola bango pe bandeko na biso na bango toza kaka libota moko poto ekabola biso te na bandeko na biso ya mboka ya Congo tozala na bolingo na bango tozalaka bien na bango tomimonaka te ke biso nde touti paradis bango nde bana village non tozalaka malamu na bango ekosala pe bien tant torépondaka bango mabe yango mpe bango bakomaka mpe na bakasi ezosala malamu nasepeli mingi na banyonso ozalaki branché na site na bino ya Congo check natiki bino bolanda sujet oyo tokutani mbala nsima elongo na bino